Mwana Soukazak. Viens. Viens. Mata. Mwana Souka qui problème na jibem pia. Ndeye mwana Souka. Oyo kaki jibem pia na isalaki Souka na Souka. Di. Kata miko. Dossier babongisa. Ah tiga. J'ai aimé. Aye awa. Babote ozawapyo. Non. Comment dire? Asa colonie. On a choisi colonie. Swahili mongo. Ozamongo Swahili. Ah, c'est pourquoi benda ki papage. Ozamongo Swahili. Seulement ça mise ko kauka. Sandra Lina abengi mwana o aya. Makambo kenenge kei après il fallait qu'on protéger. Suivez pourquoi babote yo faut na sala passer. Ole ki ba passer rebelle awa. Ole ki ba encadrer rebelle. Bien aimé, et makambo peli moto na internet jibe afuta kate nenga zaboye somba lupango nabaka mwanzo lan tatu bakajika tatu kanyiki Micheline Boyoka. Pourquoi il faut respecter cette moine monsieur aleki ba encadrer ya haine na ya ba méchanceté bambusu basoyi bana mabonza ya boto ça va comprendre musela ya zambeti bon mona na koloba aweke Sandra Lina azundambo yanga ya nini oyo na boya kambong mwana Souka abimisi mbongo jiba pesaki yaya tu m'as aidé jibe m'a donné Zouambongo. Sandra a refusé. Abeta maboko. Sandra a refusé. Mwana Souka. Sandra dit ceci. Je ne l'ai pas fait pour que tu me payes. Ce que je veux, que tu sois baptisé. Jésus est Seigneur. Je respecterai mwana mwasio. Mwana Souka bimisimbo. Yaya Sandra passer à Koboyate encadrer à Koboyate Sandra Lina Salinini Ebisia ya mbongote. Si tu crois au message, respect, soki tolo baka sa mwana Souka moni abolo to bricole abimisi mongo ya zuwa ezali yonde osungini ato batamakina banjora yonde osali nyonso lelo jibe apesingai talakaka papa kaonesa bat bavita ba problème mosusu Zouambongo. Sandra Lina dit I say no naboy kuna na lola Sandra kokota va koleka ba passer basi ba passer ba kenda koluka ki se pa ya mukendi. Vous ne voyez que Sandra Lina leki bango. Soyons sérieux non? Ah je suis sérieux. Aleki bango nini? Entre moi si a passer a kenda koluka ki se pa ya mukendi na Sandra Lina. Nani toko préféré? Ye tozo chassé. Ezali notre sœur Sandra Lina. Pourquoi Bolanda? Église, c'est un quartier général et il y a salut, il y a résurrection, la vie éternelle. Et mission prophète ayena yango eye na mission ya lobby ko mabatu na lola.
ame na yo na ame na ngai na ame na ye na ye kuna autant yo zali ame nga pe naza ame biso yo toza ba ame na miso ya nini ya Nzambe boye te. Etango tozoya na lingomba tobondelaka mutu toza na devise na biso eloko tosengeli kobondela bato dans cette église c'est pour les salis pona lobiko tokobondela yo tokobetela o mabolongo. Mais lorsque yo muto si oyambi message oye dans cette église, il faut persévérer na sali na yo na délivrance na yo dans l'objectif eto kendelola. Sœur oyo Sandra Lina biso nyonso toyebi ndenge nini aya awa e musala nini oyo lingomba prophète asali kati na mwana mwasi wana. Kuna message oyo elokoti sere wana ebongisi ye. Et sur la terre, bien que auti na mokili et na mokili azalaki ko évoluer na monde wana ya musique, mais bien aimé tozalaka na mayele capacité ya ko expliquer bien makambo. Mais parmi bana baso babongoli motema ezaka Sandra Lina te, mais tomoni te na bana baso babongoli motema na bivukutu basala makambo yo Sandra Lina zo sala dans les messages. Tomoni bango te depuis babongola mitema basala ka ba sorti na ba media ya kofinga ba patron na bango kuna bauta na mokili basala ka yango te boye te. Basala ka yango te bazo s'occuper na lobiko na bango. Mais combien à plus forte raison notre sœur dans les messages na musala prophète azo sala awa nini tote ya mite enselier. Est-ce que vous voyez comportement ya Sandra Lina à chaque fois azo sala ba sortie médiatique ezo ya kosuye lingomba na kosuye personnage ya prophète, comment vous allez tolérer ça? Tango azo sala ba sortie médiatique et surtout oyo auti ko sala awa soki akendaki kolamba alambaki na ndako na ye. Est-ce que biso otinaki alamba? Soki alambaki mafuta ezikisi elongi. Soki eza ya solo be eza ya solo te biso toza kuna te. Est-ce que aza mutu ya liboso ba mama ebele bakolisi biso ba mama nyoso balambaka awa? Est-ce que mafuta etikala kozikisa bino te? Et c'est pour autant que bomi filma boti yango na internet. Et comment se fait-il que ceux qui azika ki na elongi ya lingomba problème ya lingomba eza wapi? Problème ya prophète eza wapi? Parce que église oyo eloko ya motu ya pona biso eza pona lobiko. Soki aboyi kobika et puis eza ya liboso te. To fandi ça y est plusieurs fois. Ma sœur, yo il faut ça la différence na batu ya libanda. O combien franchi? Aussi o bongo limotema nini ya yo tika na mokili? Nini ya yo tika na batu wana? Avance avec ton sali. Soki okobi wana media lobela message. Lobela lobiko na yo point ba. Mais batoli to pesa et simbate. Peut-être bozo minimiser yango que eza eloko ko minimiser yango te. Ça peut coûter l'église un jour. Voilà pourquoi totelemi que de tels comportements eza malamu te. De tels comportements eza malamu te. To pesa ndeko toli alingi koyeko te. Chose grave à répondre même ndeko moko katikati na biso naza star. Soki na bimaki na sali yango naza star. Soko boko linga ko sala oyo boko sala bo sala. Notre grand star c'est Jésus le Seigneur. Star munene koleka ba star nyonso, notre meilleur star c'est Jésus le Seigneur. Voilà pourquoi tozo sala yango na bolingo yende ko Sandra Lina tolingi ye église oyo to pesa ye bolingo na ba dimension nyonso. Dans l'objectif est okende wapi? Mais ba acte bani ko poser comme mabe, comme il porter atteinte na lingomba na personnage ya prophète. À ce moment-là, il faut doter les misafoli wana. Voilà pourquoi ndeko oyo
to telemi to ye to tie libanda. Parce qu'il y a qui kobikate. Si réellement il y a qui kobika, qui a travaillé pour sa délivrance et son changement. Ye tozo chasser. Ezali notre sœur Sandra Lina. Pourquoi Bolanda? Église, c'est un quartier général et à salut, il y a résurrection à vie éternelle. Et mission prophète ayena yango eye na mission ya lobiko ko mabatu na lola. Amena yo na amena ngai na amena ye na ye kuna autant yo zali amenga pe na za ame biso yo tozaba amena miso ya nini ya nzambe. Boyete etango tozoya na lingomba tobondelaka mutu tozana devise na biso eloko tosengeli kobondela batu dans cette église c'est pour les salut. Pona lobiko tokobondela yo tokobetela o mabolongo. Mais lorsque yo mutu aussi oyambi message oye dans cette église, il faut persévérer na sali na yo na délivrance na yo dans l'objectif etokende lola. Sœur oyo Sandra Lina biso nyonso toyebi ndenge nini aya awa e musala nini oyo lingomba prophète asali kati na mwana mwasi wana. Kuna message oyo elokoti sere wana ebongisi ye. Et sur la terre, bien que auti na mokili et na mokili azalaki ko évoluer na monde wana ya musique. Mais bien aimé, tous alaka na mayele capacité ya ko expliquer bien makambo. Mais parmi bana baso babongoli motema ezaka ka Sandra Lina te. Mais tomoni te na bana baso babongoli motema na bivukutu basala makambo Sandra Lina zo sala dans le message. Tomoni bango te depuis babongola mitema basala ka ba sorti na ba media ya kofinga ba patron na bango kuna ba utana mokili. Basala ka yango te boyete. Basala ka yango te bazo s'occuper na lobiko na bango. Mais combien à plus forte raison notre sœur dans les messages na musala prophète azo sala awa nini tote ya mité enseigner. Est-ce que vous voyez comportement ya Sandra Lina à chaque fois azo sala ba sortie médiatique ezo ya kosuye lingomba na kosuye personnage à prophète, comment vous allez tolérer ça? Tango azo sala ba sortie médiatique et surtout oyo auti ko sala awa soki akenaki ko lamba alamba ki na ndako na ye. Est-ce que biso otina ki alamba? Soki alamba ki mafuta eziki sere longi. Soki ezaya solo be ezaya solo te biso toza kuna te. Est-ce que azam mutu ya liboso ba mama ebele ba kolisi biso ba mama nyoso balamba ka? Est-ce que mafuta etikala koziki sabino te? Et c'est pour autant que bo mi filma bo ti yango na internet. Et comment se fait-il que ceux qui azika ki na elongi il y a lingomba problème ya lingomba eza wapi? Problème ya prophète eza wapi? Parce que église oyo eloko ya motu ya pona biso eza pona lobiko. Soki aboyi kobika et puis eza ya liboso te. To fandi ça y est plusieurs fois. Ma sœur, yo il faut ça la différence na batu ya libanda. O combien affranchi? Aussi obongo limotema nini ya yo tika na mokili? Nini ya yo tika na batu wana? Avance avec ton sali. Soki okobima na media lobela message. Lobela lobiko na yo point bas. Mais batoli to pesa et simbate. Peut-être bozo minimiser yango que eza eloka ko minimiser yango te. Ça peut coûter l'église un jour. Voilà pourquoi totelemi que de tels comportements eza malamu te. De tels comportements eza malamu te. To pesa ndeko toli alingi ko yekote. Chose grave à répondre même ndeko moko katikati na biso naza star. Soki na bimaki na sali yango naza star
soko boko linga ko sala oyo boko sala bo sala. Notre grand star c'est Jésus le Seigneur. Star munene koleka ba star nyonso, notre meilleur star c'est Jésus le Seigneur. Voilà pourquoi tozo sala yango na bolingo yende ko sandra ni na tolingi ye église oyo to pesa ye bolingo na ba dimension nyos. Dans l'objectif etokende wapi? Mais ba acte bani ko poser comme mabe, comme ko porter atteinte na lingomba na personnage ya prophète. À ce moment-là, il faut doter les misafoli wana. Voilà pourquoi ndeko oyo to telemito ye to tie libanda. Parce qu'il y a qui kobikate. Si réellement il y a qui kobika linga qui a travaillé pour sa délivrance et son changement.